tokota la famille, tokota na système moko ya bien, tokota na système moko ya kitoko, tokota na système moko ya tokos makasi. Bandeko na nga matière ici ekoti, kande na lobaka nga moko, soki matière ekoti moyen tobo yango ezali te. Donc ezalaka toujours malamu matière soki ekoti, biso pe tokoti, toye tobeti masolo, je m'excuse, na système moko ya bien penza mingi makasi. Bandeko na nga lelo na yeli bino tonton Bobo Manoka. Na sango moko ezosala pasi, na sango moko ya mawa. Sango oyo eza penza sango moko ya bien te, kandenge bomona déjà titre na biso zoloba, kandenge bomona déjà miniature na biso, kande to benga kango biso moko minya miniature na biso ndenge zoloba. Bandeko na nga eza makambo moko ya bien te oyo na memeli bino lelo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Moi, sensibilisation kandenge zalaka la famille, Gavker aye. Gavker ayeli bino bandeko nanga ba makambo moko ya bien. Gavker ayeli bino bandeko nanga ba solution moko ya kitoko kande na lobaka. Gavker ayena ba solution kili ba solution matakita, ba solution moko ya bien. Gavker azawana pona basi, azawana pona mibali, azawana pe pona bana mike. La famille yo moko mukolo nzoto, talela nzoto na yo. Soki omona kino na nzoto na yo ozomi yo ka bien te, makambo tambola bien te, ekozala penza malamu obenga Gavker asunga yo. Ngana boya kananga un jour ezala keno na bando bela mena talaka itwalini Nest TV abando sensibiliser bisote na boyaka. Yo nyonso ezotungisa yo, en tout cas ekozala malamu benga Gavker aya ko assister yo na système moko ya bien. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Bobo Manoko, le président Bobo Manoka na système moko ya bien. Nini ezoleka la famille, makam nini esali que non, lelo to ya kobeta masolo. Avana kota na mwa mozindo, avana loba nyonso o na kolinga koloba lelo, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika.
toyebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na ye kosensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka kandenge na betaka masolo ezalaka malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka étoiline zo penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi bambote na nga na ye moko Mama Lisi Mpitu ya balisi bambote na Mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas Madame Vicky Mambonzo et sans oublier Madame Judith Diampovisa. La famille nini esali que non le loto ya kobeta masolo ebele ya batuti lelo toyebi ke Bobo Manoka azana poto précisément azana ye na par Belgique nde place azali kandenge ebele ya batu tomonaka ba video kandenge ebele ya batu tomonaka ba photo kandenge tomonaka bandeko nanga makambo etambulaka Bobo Manoka azana Congo te pour le moment. Alors je m'excuse. Et loko sali que non le lona ya kobeta masolo la famille et osala nga pasi. Et sali pe bandeko mosusu pasi yango babenga ki Mama Étoiline balobi ya te. Mama Étoiline yo ozalaka intermédiaire na ba ya ba comédien yo opesaka na yo ba information ya batu nyonso. Alors moyen osunga côté ya papa tonton Bobo ezato ezate. Tango na yeko tuna bandeko ka ndenge ba tuna kabiso ka nde ba yebisa kabiso nde ba yeko betelanga masolo la famille. En tout cas, je m'étais dit il faut na ya. Congolais, Congolaises partout ozali kota la biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kuna yo, contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko kitoko la famille bamapango koteka yango yo ngana lobaka toujours et encore soki opportunité emi pesami ezalaka toujours malamu mingi tozwaka opportunité wana bamapango yango yo $350 okina yo kosomba 3 mapango 5 mapango 10 mapango 20 mapango tango osomba kabongo okoki kobanda kotongisa otongisi soki nini yo moko kotala kaka eloko oyo nzambe akotiela yo na mutu parce que ngala lobaka moni bambongo tozwaka to tosimbaka peut-être année o nzambe asaleli yo ngoli ya osimba bambongo ebele
ane mosusu omona nzambe pe apesi opportunité na mutu mosusu siko soki ozozwaka bambongo c'est le moment profitaka somba mwa lupango tongisa surtout pour les enfants il faut kotala lobi ya bana ngana lobaka toujours bana parce que lelo to lobi nzamba koki kobenga biso soki okufi oyebi keno ndenge eza boye mwa place ya bana nanga ezali omona ta na tango okufa okendo pema na pete nyonso ezalaka mwa bongo $350 ya pamba mwa lupango osombi na système moko ya kitoko. Voilà. La famille tokota na mwa mozindo ya makambo na biso tokota na mwa mozindo kande na lobaka mwa profondeur surtout ya makambo oto obetela masolo na système moko ya bien. Na obeta masolo ya tonton Bobo Manoka kande na bando loba batu babengi mama Étoiline balobi mama yoza intermédiaire. Soki o lancer likambo etambolaka toujours lancele biso likambo yo. Likambo eza nini? La famille. Depuis kokende ya papa na biso Bobo Manoka to le président Bobo Manoka toye komona bandeko nanga na chaîne na ye ya YouTube bandeko nanga mwa kilo ekoti ya makasi. Batu bazotalaka ye lisusu te batu baolandaka ba filme lisusu te ata soki batie filme ya sika omona filme moko ya kitoko me batu baolandaka ngo te yango na ye kosensibiliser bino. Je sais que toza ebele oyo tosepelaka na ndenge Bobo ajuaka toza ebele oyo tolingaka musala na ye ekende liboso na ye kosenga na bino s'il vous plaît. Film asika esi ekota nango ndenge toloba bongo déjà 7e épisode. Film wana eza film moko kitoko ba Cardozo baza ba mama Milo baza ba papa Alain mabana baza ba mama na biso Ani biasi bazali. Film moko kitoko eza film moko ezo ya ko éduquer ebele ya batu. Mais soki totali visibilité nango batu ba otala te. Imaginez film kaka épisode à liboso nde sala 16,000 views. Mais ba film o nyonso ekomi kaka ba 5,000, ba 3,500, ce qui n'est pas bien. La famille na yeko sensibiliser bino nyonso bo sepelaka na tonton Bobo Manoka. Bino nyonso bo sepelaka na ndenga juaka, bino nyonso bo lingaka musala na ekende liboso s'il vous plaît tokota na chaîne na ye ya Bobo Manoka. Tokendo tala film, to soutenir ye, to sala ba partage, to tia ba j'aime, to sala ba commentaire na biso ka ndenge ezalaka. C'est une façon ya osala que non ba musala surtout ya star na biso ekende nango liboso na système moko ya bien moi sensibilisation ka ndenge ezalaka. La famille kane boyebi Étoiline Ines TV eza chaîne moko ya bana nzambe chaîne oyo topesaka ba conseil chaîne oyo tolingaka toujours et encore batu batambola na nzela moko ya malamu yango lelo na ye na ba conseil na ye kopesa conseil na basi ya mabala nga surtout ezalaka basi ya mabala tellement na lela basi ya mabala nga moko mwasi ya libala donc ezalaka bongo mwa conseil ka ndenge ezalaka topesaka conseil mosusu opesa conseil omona ta mama peut-être ayebaki te ntango opesa conseil yo mwana moke amoni oh mwana alobi makambo ya solo tika nga mpe nasala bongo nalobaka bamama eosala pasi komona mwasi ya libala akomi koseka na mibali ya libanda. Mwasi ya libala azalaka mwasi ya charisme. Lelo tokomi komona basi mosusu bakomi kosala kindumba na ndako ya mabala. Ebandaka ndenge nini? Mwasi aopesa mino to azolakisa mino na ye epai ya mibali misusu. Yango esalaka ke la plupart ya basi mosusu parce que moni mibali babandaka neti ba jeu. Lelo akoya mère boni mère oza bien lobi kuna olati kitoko mama ozalaka na forme siko tango bando pesa ye kaka ba mino alobi mama ozalaka na forme yo pe oseki lobi kuna après lobi kuna alebo okota na makambo mosusu. Alors moi c'est libala mipesaka respect ba mama mwasi ya libala amipesaka respect nga na sepelaka na basi oyo. Je me rappelle un jour na otambola na nzela papa moko ayebisa mwasi moko alobi bakangi yo soki penza kitoko mama wana a répondra papa wana alobi papa keba nga na yo tozalaka baninga te
okoki jamais koya koyebisa nga te keno bakanyinga suki kitoko oza mobali na nga te oza ndeko na nga ya mobali te nga na yo toza bavazin keba. Depuis jour wana papa wana lobani nakomi kolobe pa ya bandeko mosusu keno nalingaka mwasi wana te azalaka na baréponse ya mabe. Pourquoi? Parce que mwasi wana arépondra ki ye bien penza makasi atiaki ye na place na ye. S'il vous plaît ba maman, tomi pesaka valeur, tomi pesaka respect. Mwasi ya libala mi pesaka respect. Yo mwasi okoti jamais kozala yo mwasi ya libala bazo yebisaka yo je m'excuse ba makambo moko boye yo ezaka koseka. Non eza camarade mobali nanga. Non parce que aza camarade mobali nanga moyen na répondre ye bongo ezate na koyebisa camarade na ye na koyebisa mobali nanga comme ça apekisa ete. Avant boko mati epa mobali na yo apekisa yo moko nanu banda ko régler situation. Ezalaka bongo yango omonaka mibali mosusu bakomi kosakanela bino. Et puis elo mosusu oyo biso basi tobosanaka. Omoni soki ozana ndako ya libala obimi na mobali mosusu. Yebaka yango ke mobali wana akoki jamais kobalaka yo te. Pourquoi na lobi bongo? Parce que mibali wana bazalaka somo. Akoki jamais kobalaka yo te. Tango komona babengani yo na ndako ya libala, sikoyo yo kepa na yo lobi ko babengani nga na ndako ya libala pona yo sikoyo yo ifo balanga. Bomona ba réponse bapesaka. Kandengo bando sala kindumba epai na yo pa mobali na yo. De la même façon epai na nga pe obando sala ka kindumba. Nga na koki jamais kobala mwasi ya ndumba. Yango mibali ebele balobaka bongo. Alors maman bon mi paie sa valeur. Ce que vous avez déjà une femme mariée, mi paie sa valeur en tant que femme mariée. Mi paie sa respect en tant que femme mariée. Kopé sa mibali mosusu ba opportunité misusu te. Mi paie sa respect. Quand neto mona ka ba papa mosusu mona papa mosusu atazo tambola na nzela. Omoni mama moko aye na mo compliment boko bo papa na moni veste ça va. Omona ba papa mosusu mwasi na nga nde muto a repasele yango mwasi na nga nde muto alati sanga. Soki déjà papa pesi yo réponse a bongo omona jour mosusu mwasi wana akoya lisusu kopesa ba compliment epa ya papa te. Mais ezo sala pasi na kote ya ba mama omona mama ba oyebisa ye bongo ya azo seka amoni lokumu amoni ye mwasi ya kitoko. Amoni penza mwasi ya kitoko koleka basi nyonso. Ba mama to mi pesa respect. Moi c'est libala mi pesa ka respect. Place union sozo tambola mi pesa respect. Mi pesa valeur. Pesa mobile na yo valeur. Pesa alliance na yo valeur. Pesa ano na yo valeur bande konanga na système moko ya bien. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso. Toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku. Vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.